Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour. Bonjour, Balandino, soya mama BBC, bah bonjour, Nabino, bah bonsoir. Bah bonsoir, bah bonjour, bah bonsoir. Et que devant en train na air beaucoup ya ma vidéo na biso na banda na bino na ba poste téléviseur na bino voilà. Bah bon début à week-end les tous le 21 février. Alors tous profiter toujours na ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bande konyoso o ba butamaki lelo le 21 février. Alors ba tunyoso o ba butamaki na mois ya février ba joyeux anniversaire parce que mois ya février eza yabino. Belvi TV promo mois de février, ça y a papa. Alors, joyeux anniversaire, toujours. Fils unique, fils aimé à Poutine. Joyeux anniversaire, février, ça y a papa. Enjoy. Voilà. La grande famille beau aimé, famille Libota, shalom, mais famille Libota. Les poichous. Bonjour, bonsoir. Shalom Nabino ici que les bino partout dans le monde. Voilà. Bon week-end Nabino. Je crois la grande famille Bomona qui déjà affiche Nabiso au Tuchakiwana. To publié qui affiche aussi depuis hier la grande famille. C'est-à-dire que les dimanches à 19h heure de Kinshasa, Nako Yambela Bino tonton Maurice. Alors, tonton Maurice a causé na plateau ya Mama BBC Mpoï TV. Je crois le dimanche passé, na yebisa ki bino que non. Il fallait na yambaye na benga ki kaka na téléphone azaki en ligne malheureusement. Et on a essayé de partager tout mes cas qui to solo là qui na privé. Et on s'est dit na yambaye c'est dimanche. Alors dimanche vers 19h et ça les 23. 19h et à Kinshasa, vous allez vraiment brancher Bandekonion sur Obasepelaka. Na tonton Maurice Nabiso na Musala Salaka. Les dimanches, vous allez en ligne. Tout solo la nae, ba oba vous avez des questions, vous poser et voilà. Alors, les kambango les anini nzambi nangai. Oh maman bibi ça me met bino lilo. Alors, vous allez vraiment ébeler, vraiment ébeler. Après, tonton Maurice, beaucoup melanga, vous avez besoin de nani, ou beaucoup linga maman BBC ayamba le dimanche prochain, beaucoup melanga tana privé, attends bas commentaire, beaucoup melanga et ça bien. Alors, c'est au moins ça. Voilà, la grande famille, je crois, bon mon titre nabiso, bon mon pe photo ya miniature nabiso événement ezaka moko ya le 29 mars. Événement ezaya 7e anniversaire, il y a Belvi Télévision, il y a Belvi TV Production, 7e anniversaire, il y a la Nacho Beze. Dans le bas qui bosse supportinga, tout 6 février, tout côté mars, tout comme le 29, maman BBC a l'oba penza dans sa maquille les billets. Tous en a besoin de sold out, tous en a besoin que non salwana et tout là. Tous en a besoin peut-être que non ça les combattants que ça les a donc et parce que bon côté pourquoi pas na 10e anniversaire il y a Belvi TV Production Toyoka que non et Zalana Zénith. Attention ça va là-bas c'est possible avec Belvi TV Production c'est possible. C'est possible parce que batona mike o basa makelele baza vraiment mike baza biloko te baza ba mbrière pour makelele nyo sona basala kaneza ba mbriema ils ont vraiment ba mbriema événement za moko événement du siècle il y a le 29 mars 2025 7e anniversaire première année ba fêta deuxième troisième quatrième alors il y a pas match il n'y a pas yakoya kolobake non oh vous avez triché et mataki et kitaki jamais coutu alors Tolanda
Belvit TV a fêté 7 ans d'existence nango. Et kozala bongo na showbiz mokolo le 29 mars. Bartiste batanenge na ndenge. Yango yo welela somba bien na po ba surprise kozala yele. Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya bartiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka convivre pe kofete 7 ans ya Belvit TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvit Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepelisa Bino. Yo Mutotuninga droit d'entrée, et Zalina $10 ya Pamba, $30 Pona ba place VIP, gagner temps, Yo Mutolingo habillé, Benga na ba numéro Oyo, Okozala Mobimba. Yo Mutoyebinanu, Carrefour Pe Temple, Bastar ya RDCT, O Ezali Showbiz, Ezali na croisement, Yaba Avenue Colonel Munjiba, na boulevard du 30 juin, Yaka Awa, Osepela, au vivre ambiance, Oyo na notikali ko vivre te, le 29 mars Oyo, na showbiz nga na zangate. Keyo! Alors, bande connaissez toujours, il y a quoi insister sur ça, il y a événement na biso. Et ça événement moko bandeko, tozwango à la légèreté, et ça événement moko oyo tikala historique quoi. Et ça événement moko boye nous les autres là biso famille libota tous on a besoin ya éthique là na mémoire ya batu éthique là donc c'est-à-dire que non au moins ndenge lelo to koma kolba anniversaire première année il y a Belvit Télévision, il y avait tous les artistes, Balataka Pembe, deuxième anniversaire, 7e anniversaire, Zaki na showbiz. Tout ça, on a besoin d'éthique à la vraiment historique, éthique à la vraiment libella, na katia mémoire à Batou, ou encore na katia nani ya Belvit TV Production. Vous comprenez de la grande famille, parce que on a minicho et kenesko na showbiz. On a ce qu'on a une des salles, salangoni ni showbiz. C'est juste $10. Et $30 na ba place où il y a VIP $30. Ma place économique ils ont encore $10. Yo ndeko o zana ndeko na kinité o zana na poto mais ozana besoin assister na fête yango olobi ke non nazana kinité mais na assister ou bien na participer peut-être attendre ko contribuer na sombela bato ba billet ba orphelin baza ba veuve o bazana na banzoto makasi baza benga mama BBC na opeso numéro ngana sozwa mbongo te na opeso ka numéro moko ya Tigo na peso numéro na biso pe de la personne o ya zozwa mbongo ya ba orphelin yo moko ba nde mutu ango la preuve ane que non na yebisa ki bino il y a eu déjà maman moko o ya tinda ki mbongo na ye pona peut-être ceux qui 13 orphelins et ko yeba kaka mutu o ya zwa ki mbongo soki akozwa ba orphelin soki akozwa ba veuve moko o yeba ni on sa partage wana. Alors, bolo bate que non nazana de côté ba orphelin baza bandeko na yo. Ba maman, ba vevo baza na ba orphelin na ba hospice de vieillard baza ba maman biso. Sombela kolobate nazana bandeko te baza. Ba orphelin baza bandeko no baza baleki no baza bana na yo. Ba maman ba parents baza o maman nanga akufa papa za akufa baza. O nga nazana ba no côté nazana ba maman kulutu te baza. Bo sombela bango ba billet. Yo ko somba boye en retour ozaka na nzamba ko yebaka ndenge oya ko zongisila yo. Alors la grande famille événement ezaka moko ya le 29 événement ezaka moko ya le 29 mars ba billet zotekama déjà bo sala mbangu parce que rage o bato mususu bazo sombela botala na yebisi bino déjà maman moko déjà atindi mbongo ne déjà il y a 13 personnes wana nanuka nga na yebisi bino sikoyo ba o ba osala ngo na privé to yeba bango te ba ope ba oleka travers ma BBC nga na tindi pona ba orphelin boy ba zebele mususu to tanga te bana na biso o ya TikTok ya 100% na TikTok kutu bango kutu ba raisonner ta ba somba ba billet nyonso bo yebisanga alors il faut bo welisa bo kene ko somba déjà ba billet
boloba te ke non nga na kosomba billet les jours J. Non. Soko lobi ke non o kosomba billet les jours J. Ya okodongola porte ya okotelema na libanda kuno banjo beta miso. Kobenga te mama bébé senga na zala nga na Afrique du Sud. O na kosomba billet wapi okodongola miso. Ba fongoli déjà basi balobi billet zo tekama déjà. Et loko balobaka déjà ke non billet zo tekama. Et si la qu'avant bokende kote bokende kosomba billet na restaurant place ya Belleville TV kuna na ba billet eza bokende kosomba ba billet. Bokende kosomba ba billet avant odongola na porte. Parce que il y aura des invités surprise bandeko eloko nga nazo senga bino bo welisa bo somba ba billet bo sala réservation ya ba billet na bino bo welisa bo kende koyeba ba invité surprise ezaba nani à part ça à part ba invité surprise événement o ekoleka na kati wana surprise nini o Belleville Poutine a bombeli bino à part au total la na Belleville TV bota na niveau oya memela kabiso na Belleville TV siko événement oyo kozala kuneza ba surprise nini ya bombeli bino à part ça oya tikala komona Poutine te oya tikala komona décor te oya tikala komona Linda te oya tikala komona Davina te noko dako na biso ba artiste na biso nyonso wana peut-être bomona bango te e kozala occasion na bino bokende komona ba artiste soki bokanga photo na bango bokangi na bango photo eza occasion eza occasion noko dako kozala wana soki olatela batu kamwa kaputula na ye wana toyebi te Nzambe na ngai il fallait toza anga grâce na kitata na kini voilà eza vraiment occasion moko à ne pas rater franchement la grande famille kolongola vraiment aventure ou encore kolongola ka ba blague eza occasion moko à ne pas rater lobi na solo ki na ndeko na nga moko à France ma BBC Faloza vraiment franchement il me fallait nazala il me fallait vraiment nazala mais écoufélité ba anniversaire ezoya tokoya kaka parce que Poutine aza muto ba surprise Poutine aza muto ba événement Poutine vraiment aza muto ba événement ezaka ke no ba événement mususu ezoya ba signaler kata biso ta avant to bungami déjà ta ka biso toza ba to libanda alors écoufélité même prochainement nzamba osa biso grâce tozala alors eza vraiment occasion moko ya ba o bazana vraiment na grâce wana ya ke non bozala wana bozangisa ngote bokende penza bosomba ba bien na bino bozala wana voilà je crois la grande famille toza na film na biso pardon toza na film na biso tozotala na Belleville télévision to bandaki nango lobi na titre ya mon nani pote pardon natala ki film ya pote lobi sans vous mentir na maîtriser ki dans eloko bokote lelo na ko répéter ngo lisusu na otala ngo lisusu bien lelo na lobi na tala ki ngo likolo vike donc nazaki un peu na ba pa ba heure wana ba 17h et puis nazaki suna batu na téléphone lobi na poko nazaki un peu trop pris soki botali bien lobi pe na travailler ki te lobi na travailler ka juste ka élément moko lobi na travailler ki même pas na cela qui même pas bino nani dessert vu que nazaki un peu trop prise lobi et natalaki yango likolo nazaki na téléphone nazaki donc nazaki un peu likolo na monaki ka place moko d'Acosta asopeli nani Linda vraiment vin asopelaki wine quoi d'Acosta za mobali ya nani ya Aziza Linda na Marina la babaza baleki ya Aziza na olanda ngo lilo comme ça air moko na ozongela bino pona na beta moi deuxième nanga kande na salaka mais eloko na lobaka ka ke non image nango kande et ça on dirait antiquité hein bon wana to ko condamner yango te parce que il paraîtrait que bato o ba filma ki baza bato basalaka basalaka musala chaque jour te ba wana ba filma ki za bato mususu déjà na yebisi bino po boya na ba commentaire te bo benga nga na privé te ya ko ba mama BBC image kuna mama BBC image bato o ba filma ki wana eza bato o ba filma ka mikolo nyonso tout alors bo lembisa pe na ba commentaire bo lembisa moko pe bo lembisa na ba commentaire na bino moko pe pesaka pasi moko pe yokisaka na soni na yebisi bino déjà toza na premier épisode wow déjà emonanaki na teaser alors bo lembisa na sens que non
moko technique ezala ba caprice na yebisa bino chaque fois awa so bomoni eloko moko boye image ou nini technique ezanga capricité bolembisaka. Alors toke nango bongo tozaka wana to sito nani to ta la film na biso ya pote. Alors to ebika ke not peut-être image kaka ndi sali moi défaut muke mais biso to landande histoire o ezana kati. Voilà. Na Candy Star toza na film na biso. Na Candy Star toza na film na biso tozota la ma sœur. Oh, des choses qui est déjà ma bé, je crois que non. Tout à l'heure qui déjà 7e, hein, 8e, je crois. Je crois 8e temps sur écoute à Lilo. 8e, je crois, oui. Et que ebanjo qui n'est ma bé parce que ma copine ya Tegra Oeza Elena na Mukanya. Ba komi ko senga décompte final et pas ya Vini, soit disant que non. Après ça bango décompte final parce que bango ba ebi vérité ya makambu que non. Vini azobi mana Tegra azali ki adaili. Parce que décompte final les alaka pe na makambu yango yo eteya. Décompte final les alaka. Parce que décompte final yango ekozala combien? Donc il pas tout sale, donc il n'est pas tout zonga. Il y a combien de mois au bango ba travailler qui ya ba bomba ki likambu yango. Décompte final ekozala combien? Ce que ceux qui est pas andimi ko pesa bango décompte final parce que décompte final et ba pesa ka mutu décompte final ko tala na ba année o ya travailler na compagnie. Si ko bango secret o ba bomba eza combien de mois? Si ko ba o calculer ngo ndenge ni na musalo ba sali wana tango ba ko senga décompte final. Dis jamais vu hein. Bomoni ke no wana déjà ba tché déjà devini déjà na balance moko boye oyo boko ko peser te hein. Si ko ba o calculer ngo ndenge ni po ba pesa bango décompte final. Et que ça juste kaka ye moko ko ba OK décompte final na ngamo na calculer peut-être besoin $100. Bango ba ko ba eza donc et pas na bango ba ka non e ko quitter di kabaka ta ya likambo to bombeli yo déplacer ba ko bebana e ba okende ko yebisa daili été ya kaka. Alors na kangina na close na no parenthèse oyo pour ne pas vraiment que bino tamula ibo tout na mama BBC likamuni ni suye libiso et dès naza bo moni peut-être titre na nga bo moni pe photo ya miniature na nga to landa sikoyo. La grande famille bon moni parfois hein, moi j'aime qu'on réfléchisse. Je crois tant on a lundi émission na nga na bandi na promotion il y a événement na biso otozana le 29. Je suis consciente, très consciente même. Il y a kolobakeno événement za moko il y a le 29. À part ça, je suis encore trop consciente sous na loba. Il y a que nous tozana ba film na biso tozotala. Là nazo sala musala nanga. Musala nazo sala naza ignorante te. Mais il me faut na loba. Na olobela na batu o boino boyaka na ba commentaire na bino hein botika ka posa kaka ya keno bokoma na ba commentaire na boyi muto ya koloba ero tozana na besoin tozana na événement ya le 29 parce que bolandinga bien déjà ne bande nanga na bandangi na makambo ya le 29 na olobela des problèmes bake babimisi robe ya silauka oyo alataki samedi na robe ya Poutine oyo alataki lorsqu'azaki na États-Unis. Robe ya Poutine, je suis trop fier na robe ya Poutine. Robe ya Poutine nako bo atat nani tolobi totala bake batali prix ya robe ya Poutine. Et ça, ce qui est à $82, sur $82, sur $89, et au moins beaucoup. Babimisi, oh, ya Mama Loketo, ce qui est ça, ce qui est à $1000. Voilà. Na olo belango. Ce que tali robe ya Poutine. Robe ya Poutine, ko, et bimisa qui est grande dame. Grand, oh, balobaka, grande dame. Et bimisi peut-être na okelo bata moi si ne tiata ya ministre moi si ya président. Ce que bino bozui robe o bo bimisi soit disant ya $1000. Bola kisi mutu o alata ki ango soit disant mama na bido mama Loketo. Na ebité ngana okelo bakeno
et bimisi boyebi batu oyo banani bobenga bango banani banagere banagere o bana namona bango mingi parce que ngana za pembeni ya mai mindele balinga kusaka na mingi banagere balataka babiloko babilamba na ekanga bango ba mayo wana ekanga bango mingi na nzoto baket banajaka wana ebite so bo comprendre nga place naza et bimisa qui est grande dame te elamba ya $1000 naolinga juste kana faire réfléchir bino. Vous n'êtes pas malin, vous avez maillé l'été, vous avez maillé l'été. Et l'amba est moins cher, na l'amba est cher. Et dépendra pas dans autres, que là l'amba est $1000, ou là l'amba est 500, il y a combien? Mais et l'autre peut sa valeur, et dans autres. Parce que dans autres, dans l'amba est 1000 wana, et kota ki biloko combien na kati? Et kota ki bouchou? À part bouchou, et kota ki biloko ebele ba chiffon na kati. Po evanda ta ndenge evandaki wana mais nga naza na ba commentaire po ezakaka abakwiti ndatindelaki ngai boyebi te bino na bino bakwiti bolobaki keno alataki bien te robe nini na alataki maman Loketo elle a plus de 45 ans. Il fallait la ta robe moko na ye botala sikoyo o soki Naomi soki lokwa robe à l'attaque. C'est peut-être yenda linga la tata robe oyo mama Loketo na bino à l'attaque. Bota la yé moi na yeso ki bonbon robe ya l'attaque. Elle s'est respectée à l'attaque robe moko ezaki moulaï et puis a tche bagana maboko. Abima qui respecte, abima qui on dirait danser ziti. To yebisa bino. Mais non la grande famille na pire esprit. Eza babilo ko mususu Bo linga ka te boya ko bimela ngo kaka polémique. Ngana eko sa elango polémique te. La robe oyo Poutine à l'attaque. À vrai dire, à vrai dire, je vous dis, mon Dieu, mes témoins, que notre fanatisme. Robe, oh, Poutine, on a tout na sila uka wana, ya. Sila uka, c'est comme ça, l'inga qui n'est nager, l'inga qui ami qui n'est pas mis boire na mai. Et bimisa qui est grande dame té. Et Bimisa qui est grande dame, parce que elle est donc Azalaki pareil n'a pas invité. Azaki pareil, il y avait rien à Kolobakeno, confusion moko Azalaki te ya Kolobakeno entre yé na ba invité. Binonyo sona yé na ba invité ne bazaki ndenge moko. Siko bozo akasika na photo ango ya Poutine. Bocha peut-être ata na kati ya fête na bino. Bomo na keno Poutine elle akobimaneti unique na kati ya fête. Je vous dis vrai. Je vous dis vraiment, mouton a yebi kolata. Bobimi saka pe nani awawa. Robe moko ya maman présidente, ya maman na biso première dame na biso maman Denise. Bobimi saka robe ezaka soki combien de dollars? Ezaka moins il y a $100 je crois. Mais à la tango ebima kitoko. Maman na biso pe susu nani awawa Amida. Memema. Skobino bokanisi ke no kolata robe ya cher. Et l'amba ya cher, ndesali obo moto. Mais non. Nga robo na mona ki on dirait asoke ne komi boa kana kati ya mai. Je vous dis je vous dis. Pona ndenga telema ki ata na attaché na ye wana soki ya okoko wana, na okoko ango alikaki ye. Po toloba vérité. Nga na bika bozo kaka photo ya bozela. Ya. Ce qui a kota kana soirée wana zo kota bozo mona penza ke non muto akoti ozo ya kokota na ka moi dongi ya ka moi robe mi moi makolonio so libanda ta bino moko non botika ko flatter mutu boyebisa mutu vérité boyebisa mutu vérité botika ko flatter mutu. Une robe très respectueuse. Robe oyo, bozolo bake no. Eleki, no bandeko, botika, boko sandeko na bino amwasi. Ngana mona ka mindele awa sakanya, donc alingami boaka na mali akende ko nager. Na âge na yewana. Elle était parraine à invité. Or, ce qui est bon, on a une différence César. Différence César. Ce qui a mis ma rappelant na robe mon coca ndenge ka Poutine à la tiboué. Bande on a katamité ma bozo yeba.
ezaka parce que matière ezate bon côté ça peut battre na distraction té ndenge toza bo événement za moko événement za moko ya le 29 boza wona musala malonga bo la ki sabatu musala malonga te mais boza ko memela batu ba distraction ya makamba bilamba est-ce que belle vie ndenge za ona ya abima penza ya koloba ke no ngane na za bo na za sape non toke pa itozonga au grand jamais Belleville ya mibeta na tolo ke no ngana za saper ngane na za boy Belleville za kutukuna te bomona place ope asimbisa ka ye aola ki sabatu sakite bomona place ye aola ki sabatu chaussure te bomona place azo sala shopping na ya loba ke no na osomba boy te boko sala face na ye na babuzo bo sala soki la personne azala kana ba vie wana la personne azala na ba vie wana te boko se na makasi non ami benga saper te ou encore pendenge azawana azape na mbongo ya koloba ke non to bochenga pe na tche mais elle n'est pas du domaine. Pourquoi bolingo tchaye na cadre bolingo tchaye na ringi oyo eza ya yete ringi eza ke non bokota na kati ya ringi ya bokoma ba filme botika kwa mbrier batu boza ba mbrier c'est-à-dire que no bino boza sous na temps kolobela makambo ya film te bolobela nde makambo ya film belle vie denga zawana na mama loketo eloko eza awa soki eza bitumba eza ke non bokomela bato ba film totala niveau ya inspiration bomemela biso makambo ya ba robe te bomemela biso makambo ya ba saki te robe nini obino bokoya kolobela biso awa nanga ta denga bimane na États-Unis biso bana na etango aito moni na biso mama na biso azaki na États-Unis to suki wana mama na biso za makamba ba robe te bande ko de na za boye événement za moko to yebi événement za ya le 29 ngata unaye po ngakutu na lingi nanga robe kutu ata so to ba robe atabino moko vraiment atabino moko les abakwiti atabino moko. C'est-à-dire que non bino boyeka bo bimi pour na koloba juste ka pour na robe ezana 1000 soki combien boke ko luki sa robe ya Belleville ya soki ya $80 soki ya $82 ata ya $30 mais evande ezana butu na kati wana te robe ezana butu na kati te koto ebisa pe bino vérité robe ezana butu na kati te ezana ba chiffon na kati te bozala ka boyendere nini. Est-ce que na âge ya maman loketo ndenge azana il fallait bima na soirée wana il fallait bima grande dame et loko ngana koloba keno ezalika bien ezalika ne babenda qui est chinois et puis maquillage ezaki simple c'est tout robe ana ese kanga ki ondire mutu alinga kene ko mibwaka na mai lokwa ba nagero na mona ka butu lokwa moya mindelo balata ka ba mayo se kangi bango nzoto ondire likambo mususu ndebo na maboko ndenge ça c'est quoi ça cette histoire bolingi olepsa batu nini yao. Soki abimaka na robe moko boye ti bien bimise penza parce que toyebi na robe alataki bandeko butu ezaki na kati boyebi te na ba chiffon ya kabakata na ba chiffon oh ça c'est la sorcellerie to solo la makambo ba film Belleville aza artiste comédienne si la uka aza artiste comédienne. S'il s'agit de polémique, ndenge bobo ya likambo ngo ya keno bitumbeza la loyal. Toke de nango ya koloba keno film oyo boye Belleville abeti. Soki si lango abeti toke nango bongo. Boye na biso makambo ba papa we mana King Kester awa te. Bo meme la biso toza na makambo wana te. Toza na makambo ya King Kester na papa we mbate ya makambo ngo bonde bazala na makambo ba forme. Bo meme la biso ba makambo wana te. Bo mbrier biso te. Bo mbrier communauté te boambrier communauté te bota la robe ndenge alati ponga na za kutukuna te robe alati na periko ya chena mutu na kitoko propre kanenga bimi wana na soirée wana soki ezaki ke non si la uka lati bongo bimi elingo pese kitoko elingo bime elingo bwaka propre wow. Ou encore ceux qui aboulaki bien aboulaki musika parce que place en ezaki déjà baroulata ba soirée baroulata ba nini alinazo peut-être azota asombi ata super moko ata ya ba o ba super o bobenga bango ba nini ngwa bomona ka ndenge même nana mama si asalaka te na anniversaire na ye
ayebaki déjà que non bato nyonso baolata ba soirée bato nyonso malobaki ezalaki que non bato balata en blanc ozwili puta no babeteli soki nini yango wana yobi parce que eza ya yo oyo okutani na badanseuse na yo na bakonike ya bino nyonso confusion donc bino nyonso boza ndenge moko tozoyeba te nani nde azalaki invité spécial aza donc et remarquez même pas donc remarquez même pas que non on est invité spécial eza kaka na kombo ya koloba invité spécial ye wana na kombo ero to bandolo bela ba robe bo sali fête na bino ya 5 ans bo réussir to bo échouer na makasi na tie papa Elombe wana pourquoi bo yo kabino moko est-ce que papa Elombe il a été invité boza bato moko boyenga nazo ebate moko mutu ça passe est-ce que Papa Elombe, il a été invité. Bolanda. Alors, il y a 5 ans, bon, je ne sais pas. Bon, si c'était dans les réseaux sociaux, c'est trop dur. Alamelaki yango te mais libaya yokanaki mwa solo po video ayangi abebimaki video mpe ya biso mpe kote etamboli mpe kaka mais nayebi kaki kaka mula afuma batoyoka bien lider apalaki ayoki solo te yalimezaka bameno te c'est un père de famille ayoki mwa alongi ekode na Facebook, il accepte et c'est monsieur le Japon et loco il a façonné. Il doit accepter ça. Il serait très content. Il a dit que non, il serait très content. Il y a un loco et loco à petite formation à domicile. On est très content. On est très content. Mais vous pouvez sur le monde papa. Non, jusque là depuis la fête jusqu'aujourd'hui, tout le monde a été tout le monde a la mission de répétition. On va. Mais tout le monde a été papa. Quand même Bandeko, le problème c'est quoi? Papa, ceux qui n'avaient vu, je crois qu'on a bien ceux qui papa, n'a évité ceux qui ont bien vieux grand frère Loulé. Bayambiye, baotu na likambuya, papa Elombe ceux qui ont kaki li solo ou encore absence na 5e anniversaire. Nganazo ebate. C'est juste biso ba congolais ou bien c'est ezaka batongo ya baleza bakwiti bazo fonctionner ndenge nini. Nande kwango amwasi oyo azo poser question. Avant oyamba artiste ou encore na ye papa ye soki papa Loulé. Tango bazo poser une question parce que papa Loulé ndenge azawana. Azalaka na kati ya boîte na Simba. Vous les artistes, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. 2025, on a aussi cabinoté. Parce que Papa Loulé a joué na hypocrisie. Pourquoi? Il y a déjà, il y a ceux qui cordon, et ceux qui cordon étaient ceux qui n'ont des disciplines dans le groupe Simba. Lorsque vous posez la question Wana, sûrement ça qui briefing. Tant que vous posez une question, pourquoi pas que vous avez ceux qui papa va faire qui est une invitation, ceux qui va faire qui est invitation. Bino boza sur ceux qui papa Elombe va faire qui est invitation, papa Elombe ko boa ko kene na invitation ana. Maintenant, oh soi-disant chroniqueurs, ceux qui chroniqueuses, ceux qui chronifortes, ceux qui chroniquent maman, to pesa e ba pété nyonso ba pesa e bango ba banda musala o depuis kala depuis na temps ya banani. Ya ba papa Wemba. Question à poser, vous sentir que non, à ou kaka polémique, il y a pas salir papa Elombe, ils ont respecté.
eza respecté to eba pe musala ngo ndenge tozo sala te bino bozala boyebi déjà musala bozwa déjà soki ba disque yango ya YouTube bokoki ko bongisa musala te ya bosunga ta bato yango boza na bango pembeni. Pourquoi vous êtes là bolikaka ko bebisa musala? Pourquoi ozo ignorer, on dirait que non papa Elombe aboyaki koya nanani na fête, on dirait bapesa ki papa Elombe invitation. Vous êtes sûr ceux qui si là ou encore maman Loketo apesa ki papa Elombe invitation, papa Elombe linga aboye? Pourquoi ce genre de questions juste après 3 jours il y a fête bo banda baba émission sur fête nabino, on dirait et comme on dirait événement za moko la grande famille. Événement za le 29 mars, 7e anniversaire à Bellevue TV Production. Fête nabino ya 5 ans. Bo pesi bato ba invitation te. Papa Elombe bo pesi invitation te. Président nanu ya banani o eza papa Masumu memema bo pesi ete. Banani nabino bo nini te. Ba artère nabino nanu o ba joua ka epa nabino kuna na SB bo pesi bango te. Bu sote kamba moko epa papa Elombe. Bo moni ke no boza bato moko boza mitute. Yango pe papa lule soki papa lule to ke epa etozonga. Tant baloba ko zala kamatata ozala matata quelque part ngana okelo bakeno oyo poza kaka hypocrite parce que ngana question o ba poser il fallait lo bakeno papa Elombe azwaki nani te invitation te simple comme bonjour parce que papa Elombe azala ka fier na bana na ye pour ceux qui ba bengisi pour sûrement à le 29 papa Elombe ozanga te akozala et il sera aussi honoré le 7 ans le 29 il y a 7e anniversaire. Il sera là et il sera aussi honoré. Tant que vous posez, ayoka ki ata l'unité, ayoka kite, ayoka kite, ayoka kite, ayoka kite, ce que ayoka ki bopé ça qui est invitation. Pourquoi vous avez un minimum à respect na bato? Pourquoi vous avez créé problème, place problème ezate? Vraiment tabino moko, ça fait très mal parfois. Bozo poser ma question moko boye banal o bozo maîtriser ba makambo bo salate. Nga penza ceux qui yon de ko moi si ba niveau oyo so comédie beaucoup des abonnés. Ba diplôme ngo ceux qui ba diplôme ceux qui ba c'est quoi les trucs il y a YouTube aussi bozui. Ya na obongisa musala na niveau moko boye pas comme possible. Na ko sa sou muta polémique té na ko sa mutu moko ba futilité oza na ngote ya. Na oyebi so vérité hein. Po yo banda musalo depuis na moment ba papa Wemba to ke pa etozonga o banda musalo depuis papa Wemba za vivant est-ce que oza muto ko vanda na plateau penza na minute o banda ko zo papa Lulo poser papa Elomba yoka ki boyo katabino moko boyoka mbe Faustin Sukari ayoka ki peli saluo ya 5S bon koyoka tout le monde biso no soto yoka ki solo ya 5 ans bana bayaki ko se pesa mwana yeba bon si c'était na et ça ça vraiment bandeko ata nazo comprendre te nga ba ane bandeko baso basali na kati ba YouTube oyo soki ezanga ade te no bongisa musala no bongisa musala nga oyo penza eza ba question moko boye na nga moko na place andeko mwasi na miyoki soni na biso famille bota toyebaki ke no 5 ans bazo fete yango siko papa Elomba ozanga koyoka toke pa ino tozonga tozala bato tozala ba beti te biso famille bota ne tozala toyebaki te ke no bazo préparer fete ya 5 ans toyebaki te siko papa Elomba yoka kite ayoka ki sûrement siko azoke na question ndenge nini va juste au bi ya koloba ke no papa Elomba ya kite la fete olo tuna kaka ke no olo loba ke no papa Elombe ba pesa ki invitation te ou encore ozaki pe mutu moko ya kotuna yango te parce que yo moko yebi ke no papa Elombe ba pesa ki invitation te ye moko na ndeko na yo ndo ifalo tuna yo vandise loba pourquoi pesa ki invitation te à la logique des choses ce que ça au journaliste netinga na kovanda na kotuna pourquoi to mona ki présence à papa Elombe te à la logique des choses na niveau na yo ndeko mwasi oza mutu ayoka kite na mwana muke ayoka kite biso famille libota pe to yoka ki keno bo préparer 5 ans si ko question ni nous opposer à koloba keno ayoka kite po il fallait tuna pourquoi sikoyo bo invita ki papa Elombe te parce que fête na bino place au Vincent Choulize avant qui ezaki place à papa Elombe logiquement parlant bozo créer ba problème bino moko
Donc nazo ebate Seigneur Jésus-Christ. Ah, Nzambe. Eh, c'est grave. Est-ce que vous voyez que dans la Bible, il y a un verset mususu eloba kozala mayele kozala na mbongo yo komi benga que tu es intelligent, intelligente, tu as de l'argent, mais na kati ya Bible ba reconnaître yo mutu wana oza na mbongo te, oza na mayele te, mais ba bengo fool, ba bengo folie, oza mutu liboma. Boye ba ngo na kati ya Bible, na kati ya Bible, la parole de Dieu et reconnaîtra bato baza na mbongo te, bato ba mi benga ka baza na mbongo, ba millionnaire, ba milliardaire, ba mi benga baza ba intelligent. Na kati ya Bible ba reconnaîtra bango te. Ba benga bango ba folie. Boza bato ma boma. Vous savez pourquoi je dis ça? Pour bato ebele ba comment vivre na lolendo moko ke non na zana ngo soko za na mwa chachi na ozo kumba, moi facilité à cause sac à cause moi chaussure au telemi na station au sombi carburant na yo aux facilité à comme avion qui poto zongi au moni on dirait au komi na Bible ba genre bato na c'est boza ba bato ma boma vous êtes boza ba folie bande ko ngana lobango jour nga nzamba osala nga grâce. Oh 50 000 abonnés, oh 100 000 abonnés, YouTube a reconnaître nga, apesi nga ceux qui certificat wana, ceux qui disent wana, ceux qui apesa kawana. Bandeko. I don't know. Na ebité. Ezaka parce que biso congolais nzamba créer biso na ebité ceux qui nzamba créer biso na matière nini. Ça c'est quel genre ya émission. Na tata ngo ba yambié wana na asala ti veste pe o mono zota la pesa que non donc émission moko ya buzoba ya sans manière oh na ki oloba bolimbisa papa lula okokoloba te oh papa lule nenga zawana bazala kana papa elombe butu loko amoy a beta munoko tout ça hypocrisie. Tout ça, hypocrisie. Vous, les artistes, vous êtes des hypocrites. Nini ezanga qui peut yeloule à la logique des choses. Si là, les cas, yaya, tikaboui. Au moins, n'engezaboui, et pesa kito côté. Au moins, n'engezaboui, na 5 ans, oh, salamakasi. C'est réconcilier na papa na yo. Kendo luka papa na yo. Pesa invitation. Aux autorités wana. Tant to lo ba keno boza batuma be. Boza batute vous les artistes. Lule koto na groupe Simba butu le kwa moi koto azana sila boza batute vous êtes les hypocrites bobo na bino ngala koka ko vivre na bato abongo te na okokate bandiko ngana okokate na okikutu na bandi na kobanga bandiko boza ko boma na ndenge nini. Lule azana poste na Simba. Lule nenga zaona anytime akyo benga papa elombe. Lule nenga azana poste pa sila. Nini ezo zanga lule avandi sa mama loketo. Ako solo la na ye, bande koko solo la oyo. C'est-à-dire que non lule il est aussi pour nenge mama loketo azana problème de division na ou encore nenge kurezo le kanate na papa elombe. C'est-à-dire que non il est dangereux na koto na Simba na koto obe. Mais non boti kangana loba la grande famille quand même. Tokyo za rappelé ba hypocrite jusque là. Ce qui a qui peut mutu malama saki mutu mo pe ya kenon ba yambe pe na émission te asaki mutu moko ba ko éviter pe ba émission ya saki mutu moko bo na ba émission ba yambe ba tourner likamba papa elombe et puis lobi akei na répétition na groupe Simba mais non bande on appelle ça qui bino exemple nanga
À l'église, place nga nazo sambela. Il y a des gens on a solo na bango 2 filles, 2 femmes. Na solo na bango bien. Mais mi bala na ba ni na sala boy pas to bi l'église na mi ba on a kacha mutu ka pa na déposer oh. Mais ba beba ni bango mi bali. Mais to solo laka. O ya pesi rapport, o ya pesi rapport. Si qu'on a sandeni, na o kokate, na o se gêner. Nde o ezo le kana kacha monde d'artiste. Mutu aza na sagesse, mutu aza na bonzambe na kati na ye. Non! Kolingate oke koto o apesi o rapport, obomi lisusu mususu aza koto obomi ye koto. O poke pa koto, obomi susu koto, ozo jouer rôle nini. Ozo jouer rôle nini. Sangi sakimi ezala, c'est ça. On nzamba zo luka la kati abatu. Parce que lorsque place batu aza mabe ezanga ate. Mais ce que opportunité za no moni batu mi bale baza na problème yo za na katikati na sangi sa batu. Rôle nini nani lula azo jouer. Bate ko bolimbisanga na yoki penza kanda moko e matinga na jeu na niveau moko. Aza mutu moko ta ko vanda na plateau baba no tourner papa elombe. Non. Non. Ça c'est l'hypocrisie. Ou soit il fallait le comme papa et l'ombete avant ça l'émission le bakeno basali briefing à l'obikotanga comme papa et l'ombete. Ça c'est l'hypocrisie. Azana papa et l'ombe butu loko la moi azana sila loko butu loko a moi. Ba ko tourner ayoka kite likamba 5 ans. C'est l'hypocrisie. Et loko zangi ko luka kimi ezate bandeko. Na bonde lindeko nanga moi si pardon. Na obi mondire ngane na obi songi. Na sololi na yo na seki na yo. Na sololi na yo koto na seki na yo. Obona ko oye koto. Siko omoni ndenge zalaka mokili yango. O sololi na oyo ya ye koto alobi nini? Siko ngana yebiso nini oyo alobi. Tant qu'une personne na optambola na ko banga nzambe na ko yebiso na obi te deko o bo lingo tanga na confusion. Nzambe pa ko sepela na ngai te. Bo sanga na bo solola. C'est ça. Comment est-ce que vous les artistes vous kendaka na l'église te? Bo sambe la kate. Lorsque batu va se séparer, batu va na problème. Bino bo yaka ko tia mungwa. Bo continuer ka ko tia pétrole. Na ba aja ba lule sangi ka moya ko ba keno na 5 ans asanga ka azo sanga ta moya ko vanda ka na sila wana a faire voir ye ba réalité mususu. Oh di. Parce que tamboli mamingi c'était les réseaux sociaux les armes Congo je vais SB chaki wa alibaya na poto na zo beta musique non côté libaya c'est trop dur ala mele kangote mais libaya yokana ki masolo côté libaya c'est trop vidéo ayanga baby maki vidéo pe biso pe côté tamboli pe kaka c'est ça la concurrence réelle mais na ko ko comme la fuma na toka bien l'idée. Ah mais non, c'est un père de famille. C'est un père de famille. Les gens sont des hypocrites. Les gens sont des hypocrites. Yango tikaka nzamba bate la biso Poutine na biso. Tikaka nzamba bate la biso Poutine na biso. Nzamba bombe la biso Poutine na biso. Na musala kitoko azo sala la biso. Sans quoi? Aïe. Ce que ça que non aza lokola ke non peut-être oh maman si la uka oh maman loketo oyo musala yebite akomi ko yako yela bato ba mbriema ya oh ya forme pe ya malonga tazo ke ko so baka ngwanzu ya tiriki soki ya 4e choix ay la sabatu ke no boye tambo ke de boke bozui bola kisi batu prix wana bino bokalisi bino bozui peut-être prix ya original ya ke ko zo peut-être 4e choix to yebisa bino ngo oh bomoni amemi sac boke ko luka prix mbangu oh peut-être prix à 4000 ya soma ki 4000 te ya kede ko soma de basali ake ko so pe 4 ake zo 4e choix nango mais bino bo bimiseli batu 4e nani première choix prix après ya première choix po bo ambrier batu événement zaka moko ya devenir faire les grandes familles événement zaka moko 7e anniversaire événement zaka moko dans Showbiz le 29 mars c'est-à-dire que non événement wana Showbiz wana to ko isango bozo ambrier batu. Bozo ambrier fenza batu. Des artistes boza bien te. Ya mona ke non, moko to linga ko loba, moyen to lobezate parce que to mona ke non Poutine nenga zana azo travailler na ba artiste. Et loko nini ezo zanga ya ke non bo vandi peza bo solo la.
lorsque mabe eza bo vandi bo sololi soki mabe muninga sali mabe ndeko osala ki mabe awa ndima mabe na yo demande pardon, c'est tout. Bo faute c'est lobi ata ba anglais bo continuer, la vie continue. Pourquoi bo koka ko loba ko lebisa muninga face to face bo ete ndeko a osala ki mabe obetisa kinga libaku ya limbisa na mutu to abatu limbisa forward wal bo continuer vie. Botala âge ya loulé. Est-ce qu'il y a un roquette à Kovana? C'est un père de la famille. Ayoka kikaka, ayoka kikaka, ayoka kikaka, ayoka kikaka. Mais ça li bango soni. Et ça li bango soni de voir que non, 5e anniversaire, papa oya, yemoko aloba bien. Muta mema ya sima na loboko bo inde kokende kola kokotise na théâtre za papa elombe. Akoma ki kokima papa elomba ko bima bo pupu akia zuye atoki ya bemie na nini. Mais aujourd'hui azo ke dekola telaka batuka moi robe moko bo ndia linga ki ne ko nager. Bino bo ko lobisa batu ba makamu susu o il faut pas baloba. Bino boza batu moko bo ko bimisa batu na présence en Nzambe bino. Ce n'est pas bien ce que vous faites là. Ceux qui vont fêter anniversaire na bino, boko bimisa pe biso na nani na boko tsa biso na distraction te. Bo mwende bozana, mama BBC na zawana. Le 29 mars, 7e anniversaire, il y a Belleville TV Production. Boko tsa biso na distraction te. Le quoi déjà bosu bo échoua ki kuna na 5e anniversaire na bino kuna IOA. Ceux qui ba yebisa bino bo resiraki, na yebisi bino bo échoua ki. Na robana boye ko bimisa wana bo fingi sinde susu robana parce que kuzu bo finga bo lo alataki bongo poani ka bino ba kwiti wana na bimisa audio ya bino na bino ba kwiti na bimisa façon robana ne kanga ke likolo mayo wana cheza bato ba na jaka na omona bombo na kangela bino photo siko ya bande ba mindela ngona ndenge mo eza makasi basi ba lati mayo ekangi bango ka lokwa mama bino ndenge alataki wana ba omi bwaka na mai ero na robana Poutine alataki bande zengri bino peza bo zanga peza makambo ya kosala. Fête na bino neza fête ya ko saila ngo makelele. Aussi bo komi 150 kuna na nombre na nombre na lettre bo komi 105 miyibi. Hey. La grande famille bo limbisa ngai. E moko ezo pesa passe. E moko ezo pesa passe. Muntu bo invité te me bo vendre lisusu na plateau bo komi koloba. Moutou ba invité te, bo vendele na plateau bo tuna ayoka kite. Il fallait miye la yemoko sans invitation. Bisous là-bas, je vous aime. Bah bon début à week-end. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.